ameli bota bileko nyonso sana mokilo koluka kuravir vina yo lukola moninga zabo yo po luka uko kana boy kwa via moninga teli bota tango sana kusambela lo so bon mokili tout d'abord comparaison ya vie ya za boy pourquoi nga na boy mokano na tata bakoma bible bo bakobota nde ba ukufa te bakoma na bible bo bazana musala ya minene ba ukufa te salaka na ndengo zaleli lelo eza mukana ya wa simbongo lelo atangi ba dollars za mukana ya wa atangi ba franc congolais za mukana nzambe wa atangi pembongo te za mukana ya na ya bilo bana iloba eloko nini na mukilo bo wena mukana tata esale manasel gola na likolo ameli bota ibota bo considérer makambo bandeko bo comprendre pourquoi ozali izana makambo kola bongisa kipona yo amen bandeko.